yo. Pote nzamba lobi na biso apamboli mokili. Likolo pe na sezali ya ye. Ndunda. Kozela tobuka pondu. Mutaloni ndunda abuka kandunda. Mutaloni ngai abuka kangai. Eza lokola masumu ozo sala bien aimé. To oyazana bonzambe. Mais bitumbeza de sortes. Ezana bitumba mususu monaka. Au lieu vino progresser, vino ezo kita kaka. Au lieu vino progresser, vino ezo kita. Bana na Nzambe bandimi na kolo Yesu Kristo oyo azali tata na biso azali na likolo po ete tozali na Nzambe moko kombo na ye Yesu Kristo. Napesi bino mbote na tongo lelo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe atenga cœur lisusu toleka na kopartager na bino liloba na ye na kati na tongo ya lelo po ete liloba na Nzambe yango nde ezali mwinda pe solo pe bomoi ndenga lobi na makomi na ye. Sali loba na Nzambe toki kobika te. Po ete soki ezali parmi babiloko o diable abangaka na monde ya ténèbre ya liboso ezali loba na Nzambe. Po ezali arme oyo eza kolongola biso na kati ya masumu. Esiko ozali osimbi motema na yo tobondeli mpona liloba oyo. Nzamba lola, Nzambe na nguya, Nzambe oyo leki likolo ba Nzambe nyoso. Otindaki liloba kati na biso, liloba yango ezalaki moto. Moto yango akotaki na molili pe molili ekimaki. Moto yango ezali yo Yesu Kristo Nzambe na biso yo ndo zali liloba. Papa ngonge koki pona koyoka liloba na yo. Ngonge koki pona kosakola tikete liloba oyo esimba bana na yo bisika nyonso bazali esokola mitema na bango pe eleka na kolimbisa masumu na bango na kombo na Yesu Kristo mokonze pe mobiksi na biso. Amen. Merci bien-aimé. Na tongo ya lelo to bandi na maloba na Nzambe na mokanda na Nzambe Psaume chapitre 115 Tobandi na verset 14 tina 16. Na 14 Yahweh apesa biso bana ebele ezala sikoyo tona bambula ekoya. 15 Bozwa bolamu ya Yahweh oyo asala likolo na se. 16 Likolo ezali ya Yahweh ye moko kasi apesa mokili na bato. Eske na tongo ya lelo nalingi kosenga na mwana na Nzambe moko a comprendre pe a sosola. Nzamba lobi apesi biso likolo pe na se ezali ya ye. Yende asali likolo pe na se asali biloko nyonso oyo ezali na pema. Yende mukolo milimo nyonso ezali Yesu Kristo nde Nzambe na biso ya solo. Asali likolo pe na se nde alobi na biso tozwa bolamo oyo ye apesi na biso. Nzambe alobi na biso yenda sali likolo pe na se atondisi biloko nyonso na kati na mokili oyo bien-aimé. Nalingi na yebisa mo Kristo moko oyo azolela na tongo ya lelo. Nalingi na yebisa mo Kristo moko oyo azonyokwama na tongo ya lelo. Nzamba lobi na biso na Psaume 115 verset 14 okiti. Alobi apamboli mokili oyo. Bien-aimé, eloko oyo pambwami na Nzambe. Moto nyonso fois bénéficier nango. Nzamba pesi biso pema.
poto nyokwama te, poto lela te, poto bela te, poto kufa na liwa bandoki te, poto nzamba pamboli yeba kesi pasali nini abikisi. Mais lelo ba pasu euti wapi? Kolelo euti wapi? Konyo kwa mwe euti wapi? Ba problème euti wapi? Poete ya lobi na biso apamboli mokili. Yenda sali likolo pe na se, me apamboli mokili. Banani oyo nzamba pamboli na tongwa lelo. Banani oyo nzamba semboli loboko na ye na tongo ya lelo. Ezali ba oyo bandimeli ye. Ezali ba oyo bazoto salilo bana ye. Ezali ba oyo bazo salela ye. Ezali ba oyo ba donne vie na bango na nzela na prière et pas na nzambe. Po ete libondeli yango deza fungola. Bien aimé landa. Nzamba lobi apamboli mokili. Tango apamboli mokili, apamboli moto nyonso azali kati na mokili. Nzamba ko pambola moto na maladie te. Nzamba ko pambola moto na bo pauvreté te. Nzamba ko pambola moto na ba pasi te. Nzamba ko pambola moto na nzela na kufa te. Nzamba ko pambola moto na kolela te. Nzamba pambola ka bato oyo esia sukoli na makila na ye. Apambola ka bato oyo ba reconnaître kati na bomo ina bango. Eza na moto moko sala bango. Yokana touché muke bien aimé. Eza na bato ebele na tongwa lelo. Nzamba bateli bango balalaki bapongi balamuki. Batikali pe kosambela te kopesa nzambe merci basali yango te. Basali yango te. Men nzambe ndala kisi bolingo na ye. Likolo na bato wana. Est-ce que vous comprenez que na tongwa lelo parmi bato nzamba pamboli opoza na kati? Po nzamba lobi na pamboli mokili. Psaume 115 verset 15. Nzamba lobi na pamboli mokili. Yo siko zo vivre wapi? Soko zo landango zo vivre kati na mokili oyo. Nzamba tiki yo na pema. Yeba na tongwa lelo na nzelo zo landa prédication oyo. Nzamba pamboli yo. Apamboli yo na libala. Apamboli yo na musala. Apamboli yo na bilei. Apamboli yo na lopango. Apamboli yo na mutuka. Oyo nyonso ezangaki kati na nzamba pamboli yo. Soko zalaki maladi tango zozwa lipamboli na nzambe yeba ke maladi ezo sala nini ezo sila. Alléluia. Soko zalaki na problème tango zozwa lipamboli na nzambe yeba ke problème wana ezo sala nini ezo longwa. Soko zalaki na bitumba lokolo zozwa lipamboli na nzambe yeba ke bitumba wana ezo sila. Bien aimé. Soko mona ka bitumba kati na bomo inayo. Yeba ke nzamba za kati na yo. Babundisa kaka moto oyo aza na bonzambe. Mais bitumba eza de sortes. Eza na bitumba mosusu monaka. Olie vino e progresser vino ezo kita kaka. Olie vino e progresser vino ezo kita. Nanzela na bitumba. Olie vina yo e mata. Olie vina yo ezala na changement mais vino ezo beba kaka ezo kita. Yeba bitumba wana eza bitumba oza na kati ya prison satanique. Oza na kati ya prison bandoki ya libota na yo. Ndozo mona bitumba wana elelisa ko kaka. Mais bitumba oyo nzambe aza kati na yo. Esika bazo bundisa yo. Kaka esika wana nzamba ko banda kotombola yo. Esika baza ko créer ba problème po na yo. Kaka esika wana nzamba ko créer miracle po na yo. Po ete ya ye ko pambola mokili lelo po na yo bien aimé. Na verset 16. Nzamba lobi likolo pe na sezali ya ye. Me ya vandi na likolo apesi mokili na bato.
batongo bazana ni bien-aimé ezanga na yo nzamba tuti tolo alobi wolo pe pala tezali yaye nyonso ezali yaye esengo nyonso epasaka na mokili oyo nzambe mutu atia yango po ete mokili eza biso te toza bapassager toyaki tourisme na kati na mokili oyo eza lokola moto alobi nakende tourisme na France nakende tourisme na États-Unis nakende tourisme na Sénégal nakende tourisme na Maroc ndenge moko nzambe atindaki biso na mokili oyo toya tourisme toya kosepela toya kokumisa ye kosalela ye kosakola sango malamu na ye po ete lifuta na biso ezali na éternité tango tokozonga donc na mokili oyo toyaki kosalela nde nzambe bien aimé lokola toyaki kosalela nzambe nzambe pa lobi na biso boluka liboso bokonzi na ngai bongo nyonso ekosala nini ekopesamela bino tokoluka bokonzi na nzambe wapi awa na mokili tokoluka justice na nzambe wapi awa na mokili nyonso ekopesamela biso wapi awa na mokili na éternité kuna nde tozokende na terre promise na éternité nde kuna tozokende esika nzamba alakaki mpo na biso esika oyo toutaki nde esika oyo tokozonga après avoir koservir nzambe awa na mokili mais loko moko echanzise destination na biso te eza kaka lisumu bien aimé ba Kristo bazolela pasi ezosila te ba Kristo bazolela maladi ezosila te ba Kristo bazolela ba problème ezosila te ba Kristo bazolela kufa ezolandana ba Kristo bazolela mabale ezoya te ba Kristo bazolela misala ezoya te mabote ezoya te eza liso nzambe te po ete bien aimé fongola matoi bien tanga liloba na nzambe Psaume chapitre 115 verset 15 nzamba lobi apamboli mokili. Est-ce que maloba na nzambe le kakapamba oyo nzambe si aloba pona yo e si aloba ekoki koleka pamba te eza mabe na yo mutu ezosalake maloba na nzambe ekokisa malikolo na yo te nzambe na biso za ya kopona pona te bien aimé nzambe oyo zoluka nzambe ozo sambela kombone Yesu Kristo aza papa malamu aza nzambe ya kopona pona te ba oyo babunga ba oyo banyokwama jamais yango moni na mokanda na Esaïe chapitre 59 verset 1 ade alobi na biso loboko neza mokuse te pona kobikisa matoi ne kangami te pona koyoka kasi mabe na biso mutu eza kosala ke nzambe ayoka libondeli na biso te kasi mabe na biso nde mutu eza kosala ke bénédiction oyo nzambe si apambola biso ekokisama te yoka na ebisa yo nzambe te 7 étoiles kati na moto tokoya kolobela 7 étoiles wana na kati ya 7 étoiles wana moto nyonso ntango azokoma na zemi ya 3 mois na liboma mama na ye aza deja na étoile wana soko oza kaka na étoile wana bien aimé okolukela okomoko te na makasi soko oza kaka na étoile wana bien aimé étoile wana ekosalela yo démarche étoile wana ezali filet étoile wana ezali maloba na nzambe eloko etelimbisaka yango eza kaka eloko moko eza lisumu po ete étoile wana ezotambola na facilitateur moko kombo nango molimo mosanto etambolaka na kombo na Yesu Kristo po ete papa mwana molimo mosanto nde mutu moko kaka ye Yesu Kristo nde tozalaka nango nde tobotamaka nango nzamba tiango na ba date na ba heure oyo ekopesamela mutu nyonso me na nzela na masumu na nzela na bakrimi na miso na nzambe nde eza koetufe étoile wana moyen fonctionner kati no eza te pour remettre 23 bible na nga na yo elobi
Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est quand ils sont ali, moli momo santo ya kate, moli momo santo yo kakamawa. Atele makesi quand ils sont ezate bien aimé. Masumo ozo sala lelo, mabe ozo sala lelo, yangonde kutina ya kolela na yo mo Kristo. Nzambe na biso za kopona pona te, ya lobi na pamboli mokili mobimba. Tangu yoza na kati mokili, ozotambola na kobanga Nzambe, ozotambola na kosambela Nzambe, ozotambola na kosalela Nzambe, yo posili na kozwa lipamboli wana. Me koma yozo zwango te? Nzambe nanu apambola motu te, apambola motu atike na maladi. Apambola motu atike na bitumba. Apambola motu atike na kolela. Apambola motu atika ye na konyokwama jamais. Nzambe nda pesaka kimia. Ndenga lobi na Matthieu 11:28 bino batu bolembi bozomo na passe. Boya na mikumba na bino epa na ngai Yesu Kristo. Ngande nazali kopesa kimia. Nzambe nde mutapesa ka kimia. Ya pambola kapesa kana kimia. Atikala kana nyongwa motote. Ya lobi na Jérémie chapitre 29 verset 11 à 13 obi. Nazana ba projet likolo na bino. Azan Nzamba présent. Ya temps présent. Azan a passé na futur te. Alors bi nazana ba projet likolo na bino. Soki bo benginga na koyepa na bino. Soki bo lukinga bokomona nga. Soki bo lukinga na motema moko. Po lobe na ba projet na biso ya pasite ya kolela te, ya konyokwa mate. Azana ye na biso. Mais soki to bengi ya koya. Soki to luke to komona ye soki to luke na motema moko, to lukaka Nzambe na mitema combien po lelo to lela. Tolukaka Nzambe na mitema combien pour le to koma besclave bandoki ya mabota na biso. Tolukaka Nzambe na mitema combien pour le to koma besclave masumu. Bien aimé yoka, eloko ezo sala pona koleliso ezaka kalisumu. Eloko ezo sala po bandoki ya famille no bakota kana libota no ba operaka. Batia libota na kolela, ba peso mibali ya butu to basi ya butu. Bazwa procession ya vie na yo. Ezaka na nzela masumu. Nzamba na poso fungola motema na yo. Poyesi a pamboli yo. Alobi na pamboli mokili. Liloba na Nzambe le kaka pamba te. A pamboli mokili. Alobi likolo pe na sezali aye. Ya vandi na likolo. Mapesi mokili na bato. Bato angwe zalinga na yo bien aimé. Komo zolela mokili eza ya yo. Nzamba pesi yo autorité likolo na biloko nyonso mokili. Nzamba pesio autorité likolo na biloko nyonso ya mokili ezali ya yo. Soki diama ezalaka na mokili diama wana eza pona yo. Soki or ezalaka na mokili or wana eza pona yo. Soki libala eza na mokili libala wana eza pona yo. Okoluka libala na makasi te. Soki musale ezalaka na mokili musale ezali ya yo. Soki mbongo eza na mokili mbongo ezali ya yo. Soki biloko akoli eza na mokili biloko akoli eza ya yo. Pote Nzamba lobi na biso apamboli mokili. Likolo pe na sezali ya ye. Mapesi mokili na bana ya bato. Apesi mokili na bato bien aimé. Vérifiez makomi oyo. Vérifiez makomi oyo bien aimé. Nzamba lobi na biso na nombre. Na mukanda na nombre chapitre 23 verset 19. Alobi azali lokola mwana na moto te po akosa. Akokani na moto mokili te po chanze maloba na ye. Oyo Nzambe si aloba pa na yo bien aimé. Etikalika keloko moko po na yo. Po kolele sila na bomo ina yo. Po bapase sila na bomo ina yo. Po bitumbe longwa na kati na bomo ina yo. C'est la repentance sincère. Ya lobi na biso. Na Proverbe chapitre 28 verset 13. Moto oya bomba kamabe na ye bien aimé. Vi na ye tikala kiko bongate. Me moto oya bimisaka mabe na ye puasa. Pe atika kayango. Yenda zwaka mawana Nzambe. Mutu soka zwi mawana Nzambe. Ifwa zwa pe mapamboli na Nzambe. Po Nzambe si apamboli mokili.
E nzambe pesa kitisi mawa na ye kati na mokili. Na nzela na kolo na biso Yesu Kristo. Yenda sopaki makila na ye. Ponga na yo tozwa bomoi. Yenda sopaki makila na ye. Po masumu na biso ezwe limbisama. Bongo te bien aimé. Ndenga lobi na 1 Jean, chapitre 3, verset 5 à 6. Alobi boyebi ete Yesu Kristo yaki kolongola masumu na biso. Mutu oyo andimeli Yesu Kristo akotambola lisusu na kati ya masumu te. Soki mutu andimeli Yesu Kristo azo continue na kotambola na masumu, seke amonaki ye te pe ayebaki ye te. Bien aimé, eloko ezoleliso eza kaka masumu. Renoncer masumu na yo. Renoncer masumu. Eloko ezokanga kolela no eza masumu, bien aimé. Bimisa masumu no na poasa. Olongola bazemi. Obebisa mabala batu. Otela batu ba poison. Batu bazalaka na amitié ya bien à cause de songi no kabola bango. Oza mwasi ya libala kindumbo tikate. Bandondi mela Yesu Kristo moyibi otikite. Bandondi mela Yesu Kristo masango tikite. Bandondi mela Yesu Kristo kindoke sikite. Lelo zolela nini bien aimé. Ozolela nini. Puisque maloba na nzambe esia lobi yango po nanga na yo na tongwa lelo apamboli mokili oyo. Ye moko avandi na likolo apesi mokili oyo po nangai na yo. Po ete to mona pasi te, po ete to nyokwama te na nzela na lisumu oyo zo bomba bien aimé yango ne memeli biso pasi. Yokana ebiso mo Kristo. Soko renoncer lisumu ozo bomba te. Lisumu za lokola nyama oyo evanda na kati ya lidesu. Yango kande muteko boma yo. Eloko mususu te. Yango pe kande mutezo nyokola yo. Yokisa lisumu wana soni. Soko moni lisumu ezo répéter yo. Yeba kwa na kati ya prison. Luka sacrificateur ya solo. Oya asambela kanzamba solo, asambela kanzambe na mafuta te, asambela kamai nzambe na Mungu te, na mai te na bajite, na ba mabele te, soki na nini te, pote Yesu Kristo ana pratique moko te. Kaka na kombo Yesu Kristo, molimo mo santo utilizake puissama, lukaye, renoncer mabe moko sala. Ozana mabe moko sala. Ti lelo bomba kayango. Kaka Yesu Kristo daza na ngolu. Ya kolongola masumu na yo po bapase longwa kati na yo. Ozolela nini? Nzambe si apesi mokili na maboko na yo. Nzambe si apamboli mokili po na yo. Ya tuti tolobi wolo pe pala tezali ya ngai. Mebo luka liboso bokonzi nanga pe justice nanga. Bongo nyonso epesa mela bino. Justice a nzambe bien aimé. Bokonzi a nzambe bien aimé. Okolukango na nzela moko ya repentance. Na nzela moko ya évangile. Poete Yesu Kristo bokende bo sala ba disciple mokil mobimba. Ba bongo la mitema ba koma ba yekoli na ngai. Na mutu ozo te ya liloba na nzambe. Na mutu ozo soutenir liloba na nzambe. Yebake. Bino nyonso bokozwa lifuti moko epa na nzambe. Tango mutu moko abongoli motema. Nzamba limbisi masumu wa mutu wana. Azo limbisa pe masumu na yo. Yo bimisi mbongo pona ko soutenir évangile nzambe. Po émission oye talama. Batu ba bongo la mitema. Nzamba kozongi selo ebelene siko bimisi bien aimé. Eloko nini ozolela. Nini osala na bomo ino bien aimé. Nini osala. Proverbe chapitre 13 verset 12. Proverbe chapitre 13 verset 12. Bible nanga na yo elobi. Mutu soka zolukeloko
soki azwi yango te epesaka motema pasi ekomaka malade. Landa bien aimé. Mutu oyo azoluka libala soki azwaka libala te ekopesa ye souci ekokomisa maladi. Mutu oyo azoluka musala soki azozwa musala te ekokotisa ye souci ekopesa ye maladi. Mutu azoluka mbongo soki azwi mbongo te ekopesa ye souci ekokotisa na maladi. Proverbe chapitre 12 chapitre 13 verset 12. Nzamba lobi mutu aluka keloko soki azwi yango te ekomisaka ye malade. Mais soki eloko abandaki koluka azwi yango epesaka nini? Epesaka esengo. Bien aimé, nyonso mokili ekoleka. Koluka nanu bokonza mokili te luka liboso bokonzi na Nzambe. Na nzela kobanga Nzambe bongo nyonso epesamela yo. Esengo ozo lukozwa yango. Pote mutu soka luke eloko azwi yango te epesaka malade. Mais soki azwi yango epesaka esengo. Mais Nzambe se atia nyonso po na yo. Pourquoi tu l'ozozwa te po epeso malade? Kaka na nzela ya lisumu bien aimé. Kaka na nzela ya lisumu bien aimé. Eloko mususu te oyo ezonyokola bomoi na yo. Eloko mususu te oyo ezotungisa bomoi na yo. Kaka lisumu nde ezotungisa bomoi na yo. Kaka lisumu nde za ko permettre te ozo senga na Nzambe oleka na kozwa yango. Na mokanda na Jacques chapitre 4 verset 3 Nzambe alobi na biso bozo senga na nga mais bozo senga na nga mabe. Bozo senga kaka pona bentere na bino. Bien aimé yo leki Nzambe na mayele. Okeno kaka na église. Nzambe pesanga libala. Nzambe pesanga libala. Mais lisumu oyo botola libala muninga. Est-ce que so tubela nango? Nzambe pesanga bana. Nzambe pesanga bana. Libala wana yo zwela kiango na ndenge nini? Okota kinda kwa nganga pona kosala kisi obotola libala muninga. Yo koma wana bana bazoya te. Osilisi ba pasteur nyonso. Nzambe pesanga bana, Nzambe pesanga bana. Yo leki Nzambe na maile. Nzambe opeso bana te. Osenga na Nzambe mabe. Po Bible lobi na biso awa, Nzamba lobi bozo senga na nga me bozo senga na nga mabe. Yango ba passe zo sila te. Yango kolele zo sila te. Yango ba problème zo sila te. Yo kana toucho muke mo Kristo. Na mukanda na Job chapitre 14 verset 4. Bible nanga na yo elobi. Eloko moko te ya mbindo. Ekoki kobima kati na eloko ya peto. Yo zakati na masumu. Yo sala mabebele. O renosana no mabe wana te. Mozo ya pa na Nzambe pesanga musala. Nzambe aza mopeto na bapeto. Ye wana kombo na Yesu Kristo. Alobi nyonso bokosenga na kombo na nga. Na kotidela bino mosungi ya kokamwa molimo mosanto. Yenda kozala mosungi na bino. Yenda ko facilite bino na makambo nyonso. Me molimo mosanto ayake sika masumu ezate. Ndenge nini ako facilite libala na yo. Yango moni tozalaki. Mutu moko atomboli maboko likolo alobi Nzambe pesanga libala. Lisi faire ayo kebisi biso bita mutu wana osenga nga libala. Boke bo pese libala. Tokoya to pesi yo libala tokangi mabota. Libala wana tokopesa yo représentant na biso moko soit azandoki soit azanganga soit a charlatan to sataniste. Aya kati na yo abala yo moni mariage kitoko o sepeli yo moni ke na zo mobali ya mbongo mais luka bana bayaka te to bloquer bana na yo. Puete osenga ki na Nzambe ya masumu. Nzamba masumu kombone Lucifer. Et puis bazebele baza un quart. Ya ba ange o ba bwaka ki bango na sa mokili ba ange mabe ya Satana. Olobi Nzambe pesanga musala.
okotegde nzambe pesanga musala ozo senga na nzamba masumu po nzambe ya mopeto na bapeto ya mosantu na basantu apesa ka muteloko na nzela masumu te nani ayebisio yo kana yebiso bien aimé na sena mokili oyo banzambe bazebele metoza na nzambe moko kombone Yesu Kristo yende vrai Dieu ya sala kana ba oyo bandimelie ba confesser pe bazwi libatisi ba komi kotambola na kobanga ye poezana batebele bazwa pe libatisi meti lelo bazonga na masumu bien aimé ozolela nini problème na yo ezaka kayo moko ndoki ya vi na yo ezaka kayo moko renoncer na ba mabe nyonso tika masumu yo kisa lisumu soni nzamba ye koluka yo apesa yo kimia o mokili koki kopesa yo te moto atomboli maboko bi nzambe pesanga musala asengi musala na nzambe ya masumu lisi faire bibo ke kupese musala omoni batindela o camarade moko maza antenne ya ba charlatan antenne ya ba sataniste ayana kata bomo inayo akoma kotambola nayo masa na joli o musala bangajenga na komi licencié na komi na koti musala na komi directeur na musala moko amata koma bu nzambe pena salelinga bando zwa musala wana luka santé koma maladi na maladi est-ce que nzamba akopesa yo akopambola yo na maladi nzamba pamboli mokili na Psaume 115 verset 15 à 16 apamboli mutu na mokili po bela te apamboli na mutu na mokili po lela te apamboli na mutu na mokili po nyokwa matin apamboli mutu na mokili po zwa kimia. Pourquoi yo zwa kimia te bien aimé yo kana toucher yo mukesiko bien aimé na lingi na toucher mo Kristo moko kaka sikoyo. Psaume chapitre Proverbe chapitre 12 verset 13 à 14. Bible lobi na biso moto ya mabe azwaka bobele na maloba na ye ya lokuta kasi moto ya bosembo amilongolaka na bapasi nyonso ndenge nyonso. Moto azwaka bolamu na maloba na ye moto azwaka lifuta na misala na ye. Est-ce que vous comprenez awa bien aimé Proverbe chapitre 12 verset 13 à 14 elobi na biso moto ya mabe azwaka pe mabe na nzela ya maloba na ye ya mabe ya lokuta. Moto na moto afuta makana lifuta na ye. Oyo yo za kosala bien aimé yango ndozo buka masumo za kolona eza lokola mutaloni ndunda kozela to buka pondu mutaloni ndunda abuka kandunda mutaloni ngai abuka kangai eza lokola masumu ozo sala bien aimé yo mamo zwaka ndoki obebisa bana baninga okanga bavi ya bana baninga yo zo zelo buka nini yeba ke bana na ope bakokanga bavi na bango yeba ke bana na bako bebisa pe bavi na bango po oyo lonaki yangwana yango ndoko buka oyo salaki yangwana pe ko sala mela yo yo tsa songi na libala bato panza yango yeba peke yo pe bako tsa songi na libala no bako panzango oyo lonaki yango ndozo buka okoti sabana bato ba prison na ndenga molili yeba ke yo pe bana na yo nano kufite okomona pe bakokoti sabango ba prison ya molili poete oyo lonaki yango ndozo buka. Bien aimé, mutalona kandunda buka kandunda. Mutalona ko bergine buka ko bergine. Yoloni ndundo lingo buka ngai. Yoloni pondo lingo buka matembele. Yoloni bitabo lingo buka pomme vert. Etikala kosala mate. Oyo mutalona kayangonda bukaka. Yokana ebisayo. Na mukana na Galate chapitre 6 verset 7.
Nzamba lobi eloko moko te oyo elekaka na miso na ye. Bakosaka Nzambe te. Eloko moko te elekaka na miso na ye. Oyo mutu alonaka yango nde abukaka. Eli azalaki prophète Nzambe. Asengi Nzambe abetisa akanga mbula, Nzambe akanga mbula. Asengi Nzambe betsa mbula, Nzambe abetsa mbula. Atelemi deva ba prophète Abala. Asengi Nzambe kitisa moto, Nzambe kitisi moto. Olie Eli ateya ba prophète wana ba atumba bikeko na bango, atalisa bango Nzamba Israël, nde Nzambe ya solo, Nzamba Yesu Kristo. Israël tozoloba ya mboka te, Israël tozoloba ya molimo ya batu nyonso bandimeli Yesu Kristo, nde bana Israël. Olie alakisa bango Nzambe wana, mais Elia sepeli na succès oya salaki. Yango moni ba pasteur rebelo batika Nzambe, po Nzambe batika kamoto te, na nzela ya orgueil. Azalaki neloko te Nzambe pambola akoma na orgueil, akoma koyamba batebele na difficulté. Nzambe alingaka borgueil te. Yango abwakaki monguna Satana na mokili pa bongisele place na moto. Mutu nyonso aza orgueil akomona Nzambe ta kota na moto. Elia sepeli na likambo asali, mboka mobimbe kumisiye. Olia te ya ba prophète Abala, apesi ordre bakanga bango, bamemi bango na mai. Elia ke kata bango mitu, agorge bango bakingo. Lokola Nzamba tsake la kana epo na Eli, yeba kokunda ete fwa mata komata. Ngongangwe kokaki Elia mataki na ye. Metango ake na likolo, ake kuta mobeko mokwe komama. Oye koki kolongwa te. Na maloba na Nzambe, oyo mutu alonaka yango nda kobuka. Oyo mutu asalaka yango nda kofuta. Bazongisi Eli lisusu na mokili. Ata shanzaki kombo ya Jean-Baptiste, me yeka bazongisaki na mokili. Kaka Jezabeli oya kanaki ye. Na tangu ya Kabe, le même Jezabel wana Nzamba zongisi ye lisusu. Ateye mwasi ya Herode. Yoka ndenge Nzamba futisaka batu ba nyongo. Melelo eza na mutu moko afutela biso nyongo. Kombone Yesu Kristo. Soki ondimeli ye, yenda futeli yo nyongo. Me soko ondimeli ye te, mabe ozo sala Nzamba kofutiso nyongo wana. Jean-Baptiste alobaki pone Herode. Soko tiki mwasa ndeko na oto kokufa. Ya kotala bwenzoto kopola yo. Herode atake na prison. Malgré atake na prison maloba ana soko vérifier na mukanda na Pierre ekokisama. Na Actes des Apôtres ekokisama. Mais comme na tangwa fête. Bakonza bamboke bele bae. Mwana Herode akomi kobina. Asepeli se Herode papa tunye na pesonini. Abina kendo tuna mama. Mama Jezabel alobi o iz occasion na lukaye banda tangu nazalaki na Kab. Kendo sengeka mutu ya Jean-Baptiste. O na lukaye tangu nazalaki na kombo Eli. Bakata Jean-Baptiste mutu. Est-ce que vous comprendre que mabe oyo Eli asalaka malgré zalaka prophète Nzambe mais sengela ki afuta yango. Poete Yesu Kristo nana sopaki makila te po Elia bika. Yesu nana sopaki makila te po Jean-Baptiste bika. E sengela kaya kobika na accomplissement mukolo wana na croix. Mais mabe asalaki na tangu wana batno so salaki mabe fofuta. Mobeko ya Nzambe. Mobeko wana mutu akweisango Yesu Kristo na grâce na ngolu na ye. Nda longoli mobeko wana. Na ba oyo bandimeli ye. Nde makila na Yesu Kristo longoli mobeko wana kati na bango. Me ba o bandimeli ete baka na sa mobeko wana. Okofuta nyongo wana. Bakata Eli kingo. Ye pa kata ki ba prophète Abala kingo.
alanda kindenge mokili kumisaki atiaki orgueil sans atuna nzambe akekata bango bakingo yepe bazongisa na mokili bakataki kingo. Bien aimé, soko bebisaka mabala bana batu na kindoki na butu yope ba bebisa mabala bana no na kindoki na butu. Mais soko bebisaka mabala bana batu na kindoki na butu te olona kandunda ndunda oeza liloba na nzambe osutenaka liloba na nzambe o nyonso akoluka ko bebisa libala mwa bana na yo akotikala kosimba te po ete yo obebisaka mabala bana batu te. Soki okangaka mabala okangaka misala bana batu okangaka bozwa bana batu ba progresser te ba avancer te po yo zandoki yeba ko kofuta pe na tour na yo yo pe bakokanga misala bana na yo bakokanga bozwa bana na yo kaka awa na mokili oyo. Mais soki yo okangaka mabala bana batu te olonaka ya malamu epa na nzambe osalaka ya malamu liboso na nzambe bien aimé ata mutu alingi akanga misala bana na yo ata mutu alingi akanga mabala bana na yo akokoka kokanga yango te po yo oloni epa na nzambe oloni liloba na nzambe oloni kosoutenir liloba na nzambe oloni kotambola na kobanga nzambe okobuka oyo olonaki ya malamu epa na nzambe. Bien aimé nini yo olonaka po lelo banda kolelisa yo nini oyo lonaka po lelo obuka po ete sokoloni makambo ya mabe na miso na nzambe yango po kobuka mabe na miso na nzambe po nzambe si apamboli mokili bien aimé nzambe si apesi mokili na maboko na yo biloko nyonso ezala ya yo okoki kolela te bien aimé okoki kolela te ozobuka kaka ya mabe ozolona c'est repentir po maloba na nzambe ezonga kati na yo po maloba na nzambe eleka pamba te likolo na yo c'est repentir bien aimé ndimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi po ete nzamba lobi na pisome awa apamboli mo bato nyonso ya mokili apamboli bato nyonso ya mokili apesi mokili na bato oyo bazana mokili ye moko azwi likolo biloko nyonso mokili nzambe si apesi yo siko ozolela nini bien aimé kolelo ozolela ozofuta nde oyo lonaki lona ya malamu pa na nzambe bien aimé po buka pe ya malamu lona na saki oyo ebebaka te bungaka te moyibi pa yibaka te mpese pa liaka te eza kaka na nzela liloba na nzambe na nzela evangile nde lona ya malamu po buka ya malamu. Soki yo liaka na yo bana batu te ata mutu alingi alia bana na yo akotikala kukoka kolia bana na yo te po yo lia na yo bana batu pete. Alléluia. Yo lonaki ya mabete po na bana batu olonaki ya mabete po na batu o nyonso akolinga ablona ya mabe na bomo na yo asala oyo sala na bomo ya batu te nzamba za juste kobundela yo o ya malamu osalaka pa na nzambe liloba na nzambe oyo partageaka liloba na nzambe oyo soutenaka nzambe oyo kotaka mabondeli nzambe oyo lukaka chaque butu na veille de prière nzambe oyo tambolaka na kobanga ye nzambe oyo salelaka ye yango ndozolona ya malamu. Mutu nyonso akoluka kufa no akomona yo te po yo luka no kufa batu te bien aimé oyo mutu alonaka yango nda bukaka kolela na yo peut-être lonaka ya mabe na miso na nzambe kolela na yo nini olonaka ya mabe po eloko moko telekaka na miso na nzambe oyo mutu asalaka yango nda bukaka yo zobuka nini oloni ya malamu po na nzambe oki kobuka ya mabe te okobuka ya malamu tala esiko bebisanaki na nzambe simba motema no esiko zali pote Yesu Kristo ndaza kolongola masumu na biso olandinga na prière oyo esiko zali même ozala kindoki Yesu kindoki eza malade Yesu Kristo aselisaka kindoki simba motema na yo olandanga na libondeli oyo kolo Yesu Kristo nzambe nango vandi na likolo papa malamu papa na bolingo nzambe oyo pesinga pe mo pesinga pe bomoi na ye liboso na yo nazali moto na masumu natambwisaki bomoi na ngai na makambo oyo esepelisaki yo te
te. Yango na ye kolela liboso na yo. Yokela ngai mawa. Limbisa masumu na biso. Kotangela nga mabunga na ngai te. Kanisa makila na yo. Oyo sopaki na ngomba ya Golgota. Po lelo masumu na nga elimbisama. Kolo Yesu Kristo. Kobanda lelo nazwi decision na bomo inanga ya kotika nyonso ya masumu o na bandaki ko sale bandaki ko sepelisa yo te na ndimi na kati na motema nanga mobimba koyamba yo Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai kamba bomo inangai na volonté na nga te na volonté na yo yo mungu na satana oyo etilizaki nga na nzela na vengeance na nzela na kindoki na nzela na bakisi na nzela na kobebisa bavi ya bana bato na nzela na kobebisa mabala bato na nzela na kosala masumu ekobo masanga koina nyoswa misala mabe otondisaki yango kati na nga kobanda lelo yo na misala na yo ya mabe nga na yo tokabwani bomo inangai esombami na makila na Yesu Kristo lelo makila na Yesu Kristo esukoli bomo inanga epetoli bomo inanga makila na Yesu Kristo elongoli ngai na masumu nyonso ezala masumu bakoko nanga basalaki baboti nanga basalaki libota nanga salaki ebandaki ko reklamenga lelo makila na Yesu Kristo ekati ba réclamation nyonso ya masumu bakoko nanga basalaki o ebandaki ko reklamenga na sukwami na makila na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo epesenga identité ya sika ya kokoma mwana na Nzambe oyo nyonso bokolukanga bokomona ngate bokomona barrière makila na Yesu Kristo kolo Yesu Kristo a cause makila na yo effacer kombo nanga na liste ya lifelo oyo mungu na satana akotisa kinga na nzela masumu koma kombo nanga na liste no ya bomoi bongo lelo Yesu yaka vanda kati nanga salelanga bolamu na mona bolamu no lelo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mubiksi na biso na sengi lisungia molimo mosanto na yo ekita kati nanga ezwa contrôle nanga epesanga mayele ya kobanda kokima masumu ndenge Joseph akimaki masumu ngapena banda kokwima masumu molimo mosanto epesanga makasi ya kolonga bitumba nyonso oye telemi na bomo inanga molimo na yo ya mosanto ezala meilleur facilitateur nanga na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mubiksi na biso tobondeli na kondima tolobi amen. Et si kozali mwana na Nzambe landa prédication yo et komi na tangwa prière landa pe prière oyo bien aimé toi na posa ba matériel ti lelo ba matériel na osalela eza ba matériel ya frère Junior Diaso et si kazali bambote belé malgré zo loué senga mais na mbongo moko ya muke toi na posa ba ordinateur toza na posa ya ba caméra pour te be mission oyo bana na Nzambe bozwa yango toza pe na posa ya ba frère mosusu intercession tokotsa bango na INPP bakende koyekola ko filmer bakende koyekola pe montage USC kozali osimbami olingi kozwa ba frère wana baze mibale kaka to na posa mibale bakeyekola moko ayekola prise de vie yango eza ko filmer moko ayekola montage donc olingi kozwa bango en charge po bayekola bayeba po tolekana kosala ba prédication oyo tolekana kosala be mission oyo ezozolo ne pa na Nzambe tangu bana na Nzambe bele bazolandango ezapeli pamboli kati na yo yango pe mutoko buka puisque obuki ya oloni ya malamu pa na Nzambe yango pe kobuka malamu donc sokoloni malamu kobuka pe malamu sokoloni ya maboko buka pe mabe mais o eza tangu ya kolona malamu poko ya Yesu Kristo komi pembeni poto buka pe ya malamu bien aimé ko banda na mokili oyo donc bozwelanga kaka ba frère mi bale intercession na prise en charge batanga la INPP mutu moko akondi mobinga na ndimi nanga batanga 6 mois na INPP bafuta par mois 6 mois bayekoli prise de vie bayekoli pe na montage pour frère na biso Dieudonné Diaso tozo louer pe ko louer donc tozo futa inenga sala ba montage o yo pondemi ko soutenir to futa ka ndenge ya biso na no bato bayekoli te ozwi biso pe en charge ya kofuta
bosunga biso vraiment bosunga biso te mais soutenir évangile nzambe eza ko sunga biso to sala pe musala oyo po bana na nzambe sika bazebele bayeba ba secret bayoka pe lo bana nzambe oyo babongola mitema ekozala lipamboli likolo na yo yango pe loko malamu. Numéro na biso o eza ya MPSA, eza ya MPSA, donc eza 081 43 30 475 eza affiché wana. Olinko benga biso na numéro wana o soutenir émission oyo nzamba pambola yo soki Yesu Kristo azongite to kutani na prédication pe témoignage na biso na émission zoya.